abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Salut et bienvenue dans votre émission Baou Tawapi à la chaîne Abino La Voix du Peuple. Une émission qui vous permet de voir parcours, il y a des stars, des célébrités, tout se distinguer dans le domaine de Bango ici, et parmi tant de gens que vous nous avez demandé, nous avons choisi pour vous la personne que vous aimez beaucoup par rapport à incarner dans le domaine du cinéma. Elle s'appelle Naomi Barcelone. On va essayer de vous faire découvrir Esika Outa Poazala Oaza Lelo. Et là, je vous signale que tout ça a Katia commune à Bandal, na Yemoko, Naomi Barcelone. Je m'avais directement lui dire bonjour. Bonjour Vincent Tulizi. En tout cas, et c'est moi na biso. Il y a besoin Lelo na émission na biso Baouta. Puis c'est sur demande. Il y a public qui est là. Kita. Et n'a fait découvrir Naomi Barcelone. C'est ça. Naomi Barcelone, nous avons bandal pour l'année. Bon, on a mis on a bandal tellement de place to Outa, to Kolela, to Botama donc awa penza. Et à place to Kolela. La avenue Nini. Awa to ana bandal na avenue Lunzadi. Et pas biso à numéro 35. Donc quartier Bisengo. Quartier Bisengo, oui. Donc au Kolelia. Donc dans Vignoso awa Maramutu Salamara na avenue Oyo donc. Voilà, franchement, ça fait longtemps, mais quand même. Voilà. Barcelone fait découvrir Bissona Nuyo. Barcelone a botami na famille nini et puis yozo occupé 45 places na famille. Bon, on a la 3e place na famille, la cadette. Combat papa nani ya maman nani? Albert Kalombo, papa na comme Albert Kalombo. La famille Kalombo. Donc en fait, la famille Moukounaka les alamnam tazwan do ine biso que tozo comme papa Albert Kalombo, nga na Naomi Kalombo, ba grande sœur na ba Aminata Kalombo, ba Enoki Kalombo, donc voilà. Boza Enoki Kalombo. Aminata Kalombo, Enoki Kalombo et puis Naomi Kalombo. Et il y a Liboso à moi c'est Abala. Abala déjà. Et Yami Balé. Ah pasteur na Brazzaville na papa. OK, papa pas pasteur. Oui. Et bazana maman kuna na maman zala na Brazza même mikolo to ane na kin. Na zonga vendredi. Ayota la bébé na. Barcelone pour découvrir yo boza batu ya province nini. Kasaï oriental. Zata Kasaï oriental tout ça donc je suis 50-50. Voilà, donc il peut si poison. Mouloubana Moussoïl il peut si poison. Je te jure. Barcelone femme mariée. Ouais, je suis mariée. Mère de une petite fille. Ouais. Barque. Barque. On dirait ça dans mon bachon telle mère, telle fille. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est avec elle que nous allons vous faire découvrir, mais tu as une exclusivité et puis tu as faire présenter Bino, maman ou à Boti Barcelone. Elle va nous expliquer tout ce que vous ignorez sur l'artiste de Barcelone et puis tu continuer l'émission Abisso. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que nous avons une émission après le message Nabino, la personne qu'on avait choisi, comme vous annoncé, c'est Barcelone. Et aujourd'hui, nous avons ce grand honneur, Yako Yamba, Muto Asala Kelelo, Bisotoye Barcelone Naomi, Oya Memaki na Libumbu pendant les 9 mois. Il a faire découvrir Bisoye Avato Kita, Nabandero Mususo, il s'agit bien de sa maman biologique, autre Solane Lelo. On est avec Barcelone. Barcelone, toujours évolué une émission à Bisso, Baouta Wapi. Toche, maman na katikati awa. Question de Bosso Nangana Tunayo Lelo. Maman za nyon sopona mutu. Maman za a représenter nyon sopona yo. Mais soko ko epengle biso ba to passer maman micro na vie na carrière na yo tango tala maman o milobela ani. Ah, merci Vincent Chiluzi. Ton atala maman, na milobela penja, merci Seigneur. Parce que atindelanga maman mo boya bien, maman mo boya ayebi nzambe. Donc maman mo boya a soutenir bana na ena donc physiquement et spirituellement. Donc a soufa pour na biso, anyo koma poto tanga, anyo koma poto lia. Donc elle est tout pour moi en fait. Ouais, donc à ça la peine nyonso. Donc et lorsque c'est pelisanga maka c'est pas maman, atinda biso na kindumba te poto laisser malgré ba difficulté à vie. Ah wana vraiment des alara, maman mususu avandi mwana bimi. La mona yele moi chassé alia biso malgré passe mais mona maman et attend Thompson na potolia. Donc maman spécial, donc meilleure maman de tout le monde. Voilà, merci beaucoup to perception comme mobimba parce que tout le monde a rana ba télé réalité no sala mais comment maman vraiment mobimba. Maman comme on est Elonga Madeleine. Liata à Moussouaïl. Oh, donc maman à Moussouaïl. Maman Moussouaïl 100% topoke penza. Ya kisangani. Ouais, boyoma. Ya ogiamo. Ya kana mona kae donc tout c'est na baso to ya masa kisangani po. Basa kisangani ba sanga ba makasi na bolingo. Tozongeli maman Madeleine. En tout cas, nous sommes très ravis. Ya Rosolano peut to seigneur plutôt merci. Pour na lelo c'est parce qu'on nimara zemi vanda pendant 9 mois de lelo et apporté valeur na monde ya cinéma na biso mais to zonga vraiment na sima zemi à Barcelone to bandi pe na sima zemi à Barcelone ezalaka et ya mama nini tangu ou apprenera que na zana zemi ya Naomi bon Matama micro eloko soko za net eloko kwa zemi soki eza na mobali il faut zaka na sengo zemi ozaka mabe omoni kedoki mama za ndumba mama zo sa ba bêtise mais maman ata déjà mobali eza marié parce ba boti bana na bango ata boti mwana mususu aye donc ezaka esengo ezaka ka esengo découvrir nini yo mono nire nazana nire na la zemi papa la ngai to zongi si ote avant exister na sina bote déjà ba mbale bayana bon Monika mususu na oya alanda oya alanda sala comme na 2 ans yo moko sentir ka ke banoze bika neze mezala ka to comprendre que o comprendre ka ke dika moko ibebia tango comprendre ngo si papa mala moko makambo ibandika wana ti on azokola kana libungu c'est ça atungisa ote na zemi na ye atungisa nga penza te oh ba maladie bona boy mais ye moko nde atungisa maka parce que abela ka maladie maka avant botama naissance na ye le cas na bien na ye le cas ki nango bien ba difficulté on to kotanga ngote po ezaka makambo yaka mwana yaka na ndenge na ye bo ya ye zara ya ka nene so da to ye ba difficulté na ye ya makasi kaka mais le kaka nango pe kaka abotama na hôpital nini bon abotama ki na nini na hôpital ba sœur Delvaux kuna nde abotama ka abotama ka ne bien 3 kilos quelque bon ezalaki nango bien difficulté to kotanga ngo te poser ya biloko se leki nango ka mais difficulté ezalaki siko nanga na ye ba difficulté que comment que complication pas bima pona ko bima te ko difficulté ezalaki kaka finance ezalaki un peu difficile na koya na ina ko botama na ye donc période na mbongo pene kimaka na ma parce que na ka masolo monsieur ezaka bongo que zé musomo na mbongo yena ndao mais zé musomo pena
moi ekoka okekoti na ndako donc même jour obima na hôpital ndenge mbongo kuta kofuta na maternité za ngoma matata mobulu quand na vi mobulu comprendre ka mobulu teza parcours à moto za lisolo pour oyeba rapport lelo aza star lelo ayebani lelo ba mbongo na so ba futa kofuta ta 100,000 fois alors ba no tikela mwata chaque jour na hôpital ezaka combien a opesa mais lelo nzamba zo sala ba difficulté makasi nzamba sala quand même kokola na ye bon tant abotami akoli abotami kitoko abotama ki on dirait mundele donc oboti mwana wana difficulté mais ozoke c'est mwana donc tala mi sapi la ko mundele ko tal mwana wazuka ngai batu ko sabaiki mwana wazuka mama na bango parce que ngapela zaki kitoko za nazokola ozo mwana déjà donc on zaki jeune fille donc tika na yo donc soki nazo bima donc mobulu donc nazaki kitoko makasi on a pe papa bango ko lenga nde et puis papa zaki mazuwa ba olinga te papa a envie okomona boga voilà mais boza ensemble est-il lelo papa wana nde donc nga na kufi ya kundi ye pe ya kufi nga na kundi très bien to bakamba séparation ya te voilà mais to boko libango pe kati na unité penza ya nzambe ba difficulté bozo kolisa bango olobi o soulever biso bi abela ki mingi na bomwana bon ezaki na période moko boye akokisi po atambola oh ayi kobela maladie ya buka polio donc polio oh baksa ariska koka donc ezalaki somo tokota na hôpital donc papa azolela nga nazolela mwana komi na étape ke atambola wana bajinini bon ba tokolo baba une année 6 mois pour tambe ba 2 ans dans tambola te tambola a comment il va likolo atambola nta polio ba to jaluka batali kitoko mondo il faut to baby ça mais na mawana nzambe lokwa papa za ipe mosala nzambe ngape mo pe mosala nzambe ka ba prière tokota na mama ye moti nzamba ye kosala allez kaka na ba hôpital wana ko bongisa ils aura combien de temps pour ata ba 6 mois OK bon mais là ay ko telema ay ko tambola na kumisi sunzambe ko pantalon te ko ka pour ma colonne Pedro mo siko mama Barcelone na kokola betlab son comportement na ye tanga kokola na kati ya ndako Barcelone comportement ezaki ndenge nini en tout cas lokuta mabe Barcelone et s'il vous plaît na olinga micro ezala moi pour se finir pour ça gros mon problème en tout cas Barcelone a koli na mayele moko ya kusakana te pe azalaki street kaka oya lobinde ko salema mais tant bakona ba grande sœur na bana msusu ya famille bazwa na kati nimisa muke oboti bango 3 baza 3 donc ya ne mwana suka ye mwana suka OK ada ba yani mibale ya mobali na mwasi OK mais ba cousine de bayaka na kati ya ndaku Barcelone omona babaza ba bêtise za bango Barcelone en tout cas za kakuna te esengo na mona na mwana nga po ayebi mobulu te ndenge za na kitoko tika lo yenge na kene boy donc azaki ka compromettre nga mama na osala ba bêtise te tina ndenge akoli bêtise za kite omona keneti mwana na garçon bo na kanga Barcelone na garçon te na kanga Barcelone te ke mama ki mambangu boy en tout cas koli bien éduqué na ndenge na ye malgré grande sœur na ye tout ça na ba azaki na ndako bazaki na mama boy mais Barcelone azaki pendant tout cas pona komi batela ami batela kina ye franche vérité ba défaut na ye ezaka nini ba défaut na ye ezala kaka na ko benga ngo nini tellement azaki mutu balingaki mingi caprice caprice kaka oyo alingi esalema po ayebi ke papa azo adore nga nazo adore donc ba caprice kaka kimwana suka asaleli yango penza asaleli yango tina kimukolo asalela yango tozongi mwa mukie sima bozo bokola mwana parents nyonso azalaka na barêve na tosala ya mwana sur mwana ne plutôt lisolo ya théâtre ntango ebandi mbala no liboso oyokaka ke Barcelone na bandi makambo ya théâtre ezalaka jour ezalaka ndenge nini soko ko rappeler biso moi obete so moi lisolo makambo ndenge le kaka bon Barcelone na bandi théâtre na église po biso église na biso za seka Barcelone na bandi théâtre na église ndenge zaka ba Nicodime tout ça baso ça ba makambo micro mama mais azaika ko cartonner donc soki azosa ba théâtre mona ka mono kitoko boy nina osala makambo kitoko boy kaka bongo malema to moni abadi ko développer un jour na mona ka bo
ngai fona sa théâtre oh Barcelone bato ngi si songo ko ba mai fona sa théâtre en tout cas tozaki dessiner tata na poto sepela ki na moté très bien mais abanda ki pe ko kende ba kune moko boy ka ya makambo ngo ya ba cinéma azo kende azo ki diplôme na e akoti université une année 2 ans ba moko akati e kombika ka hote ngai faut kaka théâtre papa po akoma nenga za lelo bozaki nzaka te donc papa vraiment parce qu'on nous a appris qu'il y a un grand pasteur ou grand frère un pasteur koyoka siko mutenga se retrouver na monde wana oyo bato mingi ba ezalaki somo na ezoyebisa yo ke mokile indaki famille indaki papa lobi yo na théâtre te ye alobi papa nga na osala théâtre papa nazali kolela chaque jour papa bango azolela chaque jour naomi yo na théâtre esimba te donc ti famille evandaka mokili mobima evanda mpo baconvaincre biso ke botika kasi mwana lokola alingi botika ye mais papa na ngai ezalaki choix ya tata na mama te donc naomi tokoba ke a décevoir biso mpo alingaki eloko moko tolingaki te bon toye komona ke no mwana bato balobi bopesa nanu chance lokola alingi yango mingi boye batata mwasi na ye batata leki na ye tata toye kopesa ye chance azocontinue mais ngai nalelaka chaque jour na bapriere nzambe na ngai eta ya mwana nalingi yango te opermettre boye mponga biso basali na mwana kende boye en tout cas tolelaki makasi olela mpenza mpiso oli papa azolela mpe tozalaki ata Barcelone na bimi au théâtre donc toza lese te mpo tolingi yango te mais ti toye kopesa chance bon ye mpe aye koyebisanga mama kobanga théâtre te na odecevoir yo te mama moninga soki babalaka na baputa moko nga na obala na 4 super vanda mama pesanga chance nalingi yango mingi mais na osala mabe te na odecevoir yo te kaka maloba lobaki papa azokende théâtre mais respect ya dignité na ye eza na entourage ya baninga bazali koya koyebisanga mama oboti mwana tozomona baninga na bêtise mais mwana oyo tomoni na bêtise te wana sikoyo bandi kopesanga mwa kimia bamama makambo bazali koya na ndako abi mama mwana na o bêtise te obota mwana ntango baoloba boye nga sikoyo nazoka esengo nga merci nzambe oyokeli nga mwa parce que aza quand même enfermé na maloba oyo nayebisaka ye nde esengo na nga yango wana lelo théâtre efuti lelo caméra eyeti liboso na yo kopose yo baquestion toluka toyebesi ko ya wuta esalaka yo ndenge nini lelo nomonaka ke nzela moko opekisaka mwana me nzela yango epoti mbuma malamu bon omoni ndenge naza bona akendela ngo ti bapoto abali aboti qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui c'est siko nane sengo parce que en tout cas lokuta mabende na bota mwana oyo présentant ka mbali moko RK en tout cas mi balé ba koma na kuna wala mutu nanga donc ndenge RK zali wana za ko kilo moko na potaka na motema na niveau moko ki na yebite na lobaka nzambe il faut ba konta na bango bali ndenge na okuta na tata na bango oyo alongola nga na humiliation moko boye o nazaika kobanga ke mwana nga koza dessus mwana nga nini yango ekomemela ye na makambo oyo est-ce que akotambola malamu to nini mais RK asala likambo ndenge tokozonga lisolo RK parce que bolimbisanga nga azala nga journaliste nga opposé nyonso RK libala ekosalama asima tango déjà barka botami sikoyo yo mwana nzela mo banda déjà kobangela ye oyoka be mwana juizemi bon lisolo ngo ezalaka ndenge nzambe parce que tango Barcelone na juizemi tango yoki yango ezalaka ndenge oyebaka déjà bar oyebaka déjà RK RK na yebi RK te ouais esalaki ngai motema pasi mais pona kotala ke basala na nzambe bazaka dessus te tomona kaka boye mama mobali na nga oyo asalinga makambo oyo bazoya na famille na yawa po mama na kodecevoir yo te alakaka yo déjà alobi kaka ye mama na mena na mwa zemi naomi osalinga bopo yoka na te beta lisolo yango beta na lisolo yango wana na tozala na ndako nayebi na teke aza na zemi wana pardon bovandaka na ndako tovandaka ndako moko aza na zemi ekomi 8 mois yo mama oyebaka te nayebaka eloko mama azwaka yo ndenge nini oyeba te mama donc botelema nazali koteka na zandu ntongo nakei natiki bango mais Barcelone okoyeba ta place moko teke no mwana bwaki soyi libumu mpe wanobima te ebima te na mona mama abokilo bakoya awa en tout cas tango baye na sepela makasi parce que s'il vous plaît maman tozo banga ninge ezo ou soit alongola des coussins longola coussin donc na sepela tango bayo te Barcelone na zana zemi ayebisi biso na papa na ye
Ye mom ta ko yebisa bino to bino bo ko rive na suka kaza nzemi. Ye moko. Aya 26 bino. Maman nazara na nzemi. Nazara nzemi. Non mais nzemi a combien 8 mois. Nangina piqué crise. Ma 8 mois. Taka maman koti a prier. Tout le monde a samedi abo kilo baye ba masanga ba mbongo o toye o mwasi na biso malgré ça l'erreur toye kaka mbala moko kokanga lopango a to ngi jeté to ko bala e kaka ba masanga tandani ba mbongo ba pesi ba papa ba sepeli ba bito lingande bato aboyi ya honnête siko na kati na mukete mama Barcelone zo micro yebsanga nanu stratégie ni yo salara wana 8 mois pena ya zemo bomala oh yakuza papa natikala koyeba te beta na lisolo pesa ngana zana zemi na kokola kusoba filme misusu wana ba esepelisa so fesa ana na zemo boya me ba ya mayo kame ba yebaki fatigue na ngeba ndozo haka libana na ndakute soki na ngi posa litonge papi kader ba yebi o basomeka batonge so na zongi ndaku noze sili pona lingete na ndaku ba yeba sho na sa mama na zizi mama sali afisi wana de yazeme komi na 8 mois no set voto ko ta 8 mois do ba yeba ki yango après 1 mois demi na boti wano calculer na RK bo bon sama comme na bino po na kenda da ba kilo na ngalie manga moko na kenda ka deja ba kilo na mela ba kisa ba sa zevinga moko na sala be examen sida ça me plaît formidable ça fait formidable mon siko tozongi pa mama mais quand même le loto au seka parce que et botimbo malamu et ba mimiango ti na libala et sengo na yo mama sengo donc et si la kate donc tango na otale bo donc na yo kaka plaisir tango nyonso soki na omone bo na omona ke Nzambe merci o ezaki mbuma moko ebe baboite mais Nzambe honorenga tina mobali wa yeko sala makambu donc ezaki sengo moko ekolongwa na vie na ngati mais siko mama tozala moi sincère moké Barcelone ba oya ye ba yebi ya kati ba yebi nini na fonctionnaka mais na libanda Barcelone la kisa ba tunde fi moko boyi ya mobulu fi moko loyenge fi moko ba boîte ya ba bar ya mibali ya donc en fait image msu so pesara image o pesara ba tuna libanda ba monaka yo moko mama na ye a imita mama a imita tata mwasi to ezanenga famille to ezanenga a imita ngate pone zingandi na zabo na lata pantalote na la taji pa mukuse boete Barcelone a coli bien éduqué mais siko Barcelone bloka mukuse kaka papa yo kana bisa yo Barcelone nanda kunanga la ta pantalote ala taji pa mukuse te bazalaki bien éduqué tozaki na droiture moko ko éduqué bana ya ba jeté mais tango na tala ka yebo na lobaka mwana yaka ndenge na ye ya lingi biloko na ya mikuse mais kati na eza ya kopolate kati na ya mobimba donc a dona ko ba kiaza musala za milenga sana parce que azo sala neka pense pesa mokili mais ami bate iloko la mama na ndenga pesa ki etoli donc azo sala neka pona ya musala nga dona cartonné ka bongo mais kati ya Barcelone musala za munene azinga mama na Barcelone je micro s'il vous plaît Barcelone s'il faut le lot au dédier carrière na yo na 3 personnes que le lot oyo za lelo eza faut dédier 3 personnes mo ba porta parce que ba ya na port mo ya makasi na vie na yo autant abanai na batumisa to wana dans le monde art en général. En général. Bon, il y a les bossons nous n'entend à Top Vision parce que y a penda grâce naie donc bah film naie et ça la bisoto zala chaîne à Top Vision et comme ça bisope Bastar. Donc on peut se nommer merci na idée zoaka on ça la Top Vision ba connexion 24 pour bisoto bi Bastar. Y a mi balé pe on peut se RK muchanga parce que y a pe mtape sanga ba chance. O sati mobile mo wepa koko peksa moi c'était ko la takabo été mais a edaranga d'ailleurs muta tindela ye mo ko tindela nga mi kusela taka na yo a motivera ngai et puis ya misa tu n'opé sa maman Olive Lembe wow parce que il peut apporter langa ko tu ya niveau ya dégâts ya maman qui ndezongi ko bino nyo sokaka maman Olive alors que batu musuba lobaka maman Olive ngo bolandela ka nini bon en fait bino ba commener bolandela nini mais à tout moment dans d'autres émissions c'est tous les gens qui bazo dédié ka carrière na bon na maman Olive. Bon en fait nani Vincent vérité ba bomba ngote o maman Olive va saler la biso to ko zala ba ingrate to ba ignorante te non surtout nga
surtout nga na na part nanga na part ba comédien te nga na ba particulièrement nga maman Olive asala nga ba surprise moko o bat ba ebité maman Olive lembe apesa nga ba makambo moko boye o bat ba ebité nga na vana na ndako maman Olive abenga na ba téléphone Barcelone ya ko kepe GLM obimi na voiture maman oki otike pe na ba course après likolo na ngope et te keme tout est côté zonga na coupé sepeli grâce à maman Olive na kenda kabelanga 25 super apesa nga 5 na pesa maman biso maman biso nazabo alata ba super à maman Olive donc on a na carrière nanga likolo na ngo poto Bruxelles Hollande na mona grâce à maman Olive ngana mona poto te po producteur amemanga na poto maman Olive ce que yo yebisanga Vincent ce que likamba boy vérité mo boy o ba souvenir mo ya formidable na lo bango te. Il faut na lobelo moko et marquant les réseaux sociaux tout le monde a battu bazo multiplier ba campagne moko boy pour na saluer ka image ya maman oyo azo sala ba bien fait na ba vie ya batu belé boy. Qu'est-ce que tu peux dire na bon en fait libande ya katité to condamné pété bateau ba ça ba campagne wana biso nyo sokutu maman formidable ba réputation pe beba mais peut-être so ba approcher biso ba mona te makambuto lobaka ezala bongo te. Peut-être la minute où tu vas dans la boîte, mais Vincent y a la parler. Donc pour dire que l'image te peut Sarah et ma ramsous. Mais na kaya maman Olive, na côté en autre côté, mais na baka marambo ya ça là bien. Il y a on est très important. Donc je suis pas là pour défendre ma fille maman Olive. Non. Nga na za wana pour na le babola maman na ça là. Très bien. Oh c'est très important. Na le baka bola muniti na okata moté maman Olive. Parce que tinga na sambela la banzambe bomba maman wana amona bakoko 120 ans amona ngo woni aka prière na ya sambla te ata pe bato ba finga maman Olive na ba yebi ke maram na lo beze solo to kenda poto grâce à maman Olive ba yebi pour le personne avec et maman Olive asela ngani ka bato ba finga ba maman Olive ba ko ba parce c'est ingrate oui mon qu'il est bongo l'être humain n'a jamais été crédible l'être humain n'a jamais été crédible et le bas prof d'Acosta donc c'est un peu ça a participé à contribuer à la carrière voilà tozongeli maman na biso oko baksanini na parce que moi na bimaki aki musala ba retour nango et pas na yo maman lelo oko loba nini na oyo monaka na oyo itali musala mwana yo eloko nini changer na vie ya mwana na yo à grâce ya théâtre eloko changer vie na yo so changer parce que so Nathalie makama maman Olive te maman on appelle na kumbisa kai parce que na nzela na ye nga papa na tindi na potote papa na tindi na potote nga maman na tindi na potote famille moko tindi na potote maman Olive asalisanga ipona mwana nanga likolo ngo pe Dubai ezali période moko boye ba escrokanga mbongo ya mwana nanga to bundani na papa to kangisi $12,000 ba escroquer na bela tension na bela maladie o ba benga donc diarrhée rouge voilà va maman Olive mais maman on a poto mais mabango to lela mbongo ya mobali mama lukela mwana ari kende papa na lela ba botolanga mbongo na maboko boye nga moko nazo bimisa $4,000 $2,000 $3,000 papa nalinga na kufa ta ipa ninga kufa mais si malango en tout cas ndetoye komona ba surprise à maman Olive donc tant ba osalo mabe nzamba sana pona kobikisa yo pe na kobundela yo nzambe abundela mwana nanga pona kotala paso tozaki nango mbongo yango mwana akende mais na moni peza ika volonté ya nzambe po so ipe akendaka ba niveau ya komi nango lelo monsieur nga ko mabongo te donc nyonso ezaka na plan ya nzambe il fallait pe ka ba iba mbongo wana bakuta maman Olive parce que yango ndeti lelo e matisa epe ngenge akoma ndinga za lelo siko Barcelone batonga ngo lelo moko le week-end kama on a bossa na ngoma mingi lelo eye en tout cas fona lo bango batonga go trop tango makamwana ba 12,000 ane bimaka ba bisinga babi minde nini Barcelone mobala za na poto mobala na poto ba boti na même mwana comment pour kende poto il faut bando luka bato ba selere ba démarche mobala go déclarer ka kunate a june ba sali mariage à koti mikanda que moi si nanga ya po isa logique ndenge makamba poto bato misupe ba kenda poto ke mobala déclarer moi ça déclarer mais nini yo faut luka ba 1000 chemin au pesa bato ba mbongo pour kende poto bon en fait musu ba lobi ba kango azakane homme marié azanga moi si ne kuna izala kaka yango moyanga bengise mbamoko en fait bat baloba kaka libande ya kati te pourtant na tobeta dada au moins biso déjà ndete wa boye Vincent ba visuel changer
comprendre wana moni vie la nga po Firenze makolo la kati ya Barcelone oh ya la nga Bogard donc eza boye makambo ese changeant omoni la ba série to luka poto to bano luka poto ya msusu na vie na ke poto na buna na somba lopango na kin na kende poto na somba ta mabele na mombo quelque part na tonga parce qu'on a minute au 20 ba vision peut échanger mapango ezali poto ngo to beta tour to zongi donc mon temps la nenga calcul je pense pas parce qu'on a ba calcul pe monsieur ba vie na bango ko aider bango et likona ngo poto ya gambela te ngana mama mwana donc no kepe poto te na tiki barki na ngana kin et simba te poso poto ezala pona mbongo ta lobi na to ipo ni RK déclara binote kama mona bon ba mi batutu ba kenda poto mi ba ni ba déclara bango ezala procédure vers ça kanga likamoni émission oyo kanga ngo il y aura un jour non ça vidéo na Champs-Élysées au moins pas question nyos non répondre ce que baba ah ezara ndi bongo tu avais raison so na mina que siko kindoke comme trop toi de décembre moi ba diabolo ko bloquer ba mususu donc comment vivre dans la discrétion même quand on comme na poto na ba dans sa vidéo na Champs-Élysées il y a pour Firenze en filminga na bois quand on achète ce qu'on aurait expliqué batou pourquoi Barcelone a traîné qui mon âme équipe pourquoi Barcelone boye et pourquoi Barcelone dans la poto les corona ngo ba ke bem sou nozwa passeport rouge mama nazongeli mama pour na yo moko personnellement otuko loba to ça dit toke côté positif il y a musala mwana yo mais ni nozomona jusque là nanu salamité côté ya musala mwana nozomona qu'il faut salama papa donc azana bagage na mutu na yo wana kutu makambo na ebimite ponga moko na vanda kana tala ka biloko mususu soka la muka ka bimi donc ndenga zana donc okele liboso makasi biloko na ebimite donc ya zana moya olobezate nga moko na vanda na tali biloko ezo bima na mutu ala muka bwasali ala muka asali donc biloko tano ebele na comité ce n'est que le début façon na ye ya revivre na bandeko na ye azana nini on est bien pour na lakisa bango bolingo en tout cas tous ça bien sans problème on est bien azana bande on est bien na papa na maman na ido on est bien développer boza ba ope ba boyaka musala ngo ba koma pe fier na ye Barcelone de na biso moko de na biso star bokanga star de ko do ba kwa ko luka ye siko toza pour ça maman betela biso moi souvenir moko boya Barcelone le tanga na moi mukilika moko asala etikala yo moi makasi na mutu moi li solo moko boyero sexe ape moi batumuki li solo na ye kaka caprice boye so kalinga tebno trouble nda kwa tie trouble caprice donc tellement ba adora ki ye ya komi komona siko ye amatela batu po bazo adorer donc bando saka ba biloko moko bo donc moko boyo ki kanda moko bo seki bo nde loko kaya mabe yango wana ba linga ki ba adorer ya linga azaka la reine ndenga za wana maman formidable mais les lois doza te doza ki me kota. Voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs. Nous continuons notre émission avec Barcelone, te découvrir maman, te redécouvrir pe bandero musu ba repé sabiso notre facette na yo toujours faire découvrir nous le long na émission oyo ba uta. Merci. Maman na barque. Toujours ça émission no ba uta puis au même nga pa ya Maman tumba so par rapport à carrière na vie na yo to un peu surpris au monde que au même so pas ya Gabriel Aza to yebié étant que collègue non na musala mais na carrière na yo Aza na ni polelo au même biso pa na ye pour to beta masolo ya parcours na yo bon na carrière nanga Gabriel Bolemo Maman tumba apenda grande sœur nanga asola bien. En plus, je préfère quand même mingi parce que azala vraiment trop ouverte. Vous avez le même état d'esprit. Donc, on a la même morale. Donc, on préfère parce que on a pas hypocrite. Parce qu'il y a Gabi, ato yebete so vanzina o comprendre ka te yayo azabongo. Ya ke nani na likam tout droit na sima na ope bobongisi. Aya mo boete ki amonyo na mabe azuma be ana lati yango na motema do akanga pe amo kaba la motema en tout cas ya ba jar wana te yeso sali likamba se Peter Bengo Barcelone o sali mabe boyena boyaga bilimbisa nga lobi ba Barcelone ya na tournage to solo li donc anet ba ya misusu to mona yo ke likamuno alielio lino suka akomika ko keno na nenga sese bomona ni pe apesi mbote mana problème no ya on a préféré aimer. Voilà, merci beaucoup to pas ya Gabi au PC micro ya Gabi to beta comme émission ba uta puis toza peu ça toujours faire découvrir batou
Barcelone au baye baraté ba mona yeka na caméra zo tourner tout azo faire l'émission mais tu fait découvrir bango Barcelone au batikala au mona té question le besoin ina tuna yo mbala no liboso au mona Barcelone beaucoup tana Barcelone za na circonstance ni mbali yanga liboso na mona Barcelone ezaki na film moko boye ya vient nga o nani non Jésus ya muto ba Papouche Top Vision. Na mona kana film ko Top Vision za tout ça ka pena sorte ba film ezaka pena sorte Gabrielle la séduisante ezaki sorte pena film vraiment bana na mona Barcelone na mona kana mona ki film très joli nana abordaka mninga liboso yemta abordaka yo to yemta abordaka yo bon au moins ka yaya te tant ba mona kingai bazaki deux tant ba mona kinga vraiment ba prochaki ngai parce que mon solisanga ba sombelinga pe moi eloko komela donc ngape nazara ngape bien na bana baleki donc to komaki déjà bien bala moko jourango pour ça qu'on dirait 2 jours à tournage comme ça voilà et loko nini au sepelaki nango ya liboso tango monaki Barcelone et loko bossa sepela na monaki tainae tainae sepesa inga po aye munene avec na taille moko kitoko pembe toto mike on a pena taille moko ya bien vraiment de loko bossa sepesa inga tainae na moniki aza fia cinéma et puis na makambo azaki ko sala na bi oh loko ngai donc na milobele ka bona motema mais na nyati na kara comment on a évolué ou approché ou redécouvrir ce que comportement naie témoignage une rosala nango bon comportement à Barcelone na ebité non na mona eska silikate en tout cas ngapenda ko va na Barcelone bana mona ke Barcelone des arèmes sous na ba tournage be muta tomboki non na mona monté na mona ke toujours souriante donc Ernest surtout moi likamka ka osekanae azo sekana ebité na sia ko sekanae soki oni bombana mais na mona ke toujours asekane kaka pourquoi balika mobo aseki na koza na niati mutu mobo e bord na ndenga se omona bandi ko seka c'est comment mutu tout de Barcelone ya Gabriel Lobini na va na okara ba ko seka e moko tia osilisa donc na sepelaka na epo na ndengwana donc aza on dirait aza pas na problème na motema te et côté na côté scène ba qualité ni yo retrouvera pas na côté ko bon na côté scène aza polele aza apte sur au PC rôle rôle wana ko incarner ngo makasi et surtout ya ko séduire et puis ya batba ki ndumba wana au mona ki ya ko incarner ngo vraiment bien yango na sepelaka donc na mimona kana kati na ye na mimona kana kati na ye donc ça eloko moko boye donc ozomona ki ata na surtout ce que l'on a sepelé zanine à cause on a problème au ba finga ke na TV ne ba misa ko finge ndumba mo mona sikolera ye wana yemoko na ndumba na boye mama ye ndumba chel donc ozomona ke yemo de azo mi finga siko yo finge suni ya o le gaza ko koela yo donc azana na mimona kana là c'est justifié ngai na mi finge déjà naza déjà chel naza déjà ndumba siko na loba suni o aider bango mama donc bon continuer ce que vous créer sika voilà mais siko elo nini au monde rapinza moi ya moi ne babara moi défaut mais le mot pour chaque mois mon cœur c'est là changer défaut na isa un téléphone na passe des fois Barça a un téléphone na passe oko bando benga ye mais ao ya mbote ba bisenga tu yo na tem so boke zo na nga fuya gaeti donc ozomona ko zo benga ye Barça zo ya mbote parce que défaut na yango na pona nini oko benge po bikisa ye on se comprend tout toi artiste tant déjà mutozo benga yo lukoye baso o yo ko sepia na ngote boya on se comprend ngaza clair so ko benginga te na ya na te na bimate na vena na ndako te bongo te boyete so na sepeli pe na sali yango mais yamba na au téléphone on se na ko no Barça keba bima na ndako lo moko bezo ya bobe keba bien boye pour koza pe ozo prix na tu mamo oyebi ke no kambo bezo salima mais ye ozo ko benga ye a ya motel a ya téléphone te défaut yango. Ce qu'on a sur sa microphone à Barcelone, ça c'est une situation où tout le monde réclame. Vraiment. De toi-même, pour réception d'abord première question autour de Oyamba téléphone n'a pas si pour nani. Bon en fait, c'est ça la fait ça. On a travaillé à chaque jour. Yo y est bien tout ce que tournage tu vois ça va vibrer, bon ça va silencier. Parce que tellement on a peu fatigué aux onginda ku silencier tikalipe olali no bongo. Parce qu'on a si banango ba benga na yo kalangate. Mais est-ce que de toi-même aux Yekutu, moi benga la loupe parce que Barça.
C'est quoi des yomoko quand même, ils appellent loko, bah tout comme un mot, bah trop. Des fois, on a disons que ça sonnerie. Faut ça la moins actif, donc notre sac sonnerie, na yo kaba. On imite, hein. Na benga mo konsu na moi yaki na tournage te. Na benga mo konsu na moi benga basa ba téléphone te. Na bengi lalu. Na bi lalu na mutu moko azoluka Barcelona mutu moko uti poto aye na biloko na ye bazoluke bien bisaye abenga nga film moto zana kata mutuka awa zana besoin mona ya le biloko. Lalu abengi ya yambaki lalu ndeni. Na yambaki tongo na pongoli. Non. Ayambi lalu. La loi zongiselinga réponse ngana bengi ye ayambi o naza place te na landa tina kitambo ndena yambaki la tournage te omoni Vincent voilà tout ça et là voilà ne pas changer omoni yangona ce n'est pas bien yambaka téléphone c'est muta bengi yo yambana soki mabezali oza film ko za prête na nyoso osila ni na mabe wana on comprend mais yamba téléphone affronter téléphone voilà. Merci beaucoup ya Gabi, je pense que mais en termes il y a façon à vivre aux gens on leur reprocher ta part non à vivre bien Barcelone à vivre bien azara bien na bato yo binga na kosa te atazana na kosa te donc ayamba azara bien na bato à vivre bien à respecter ka mutu donc azara bien voilà merci beaucoup bien. Merci beaucoup ya Gabi pour le témoignage na yo merci et biso tozo évoluer ne biso na biso ba uta Boni. Kaya. Danger. Maman, il toque où me dit ouais. Maman, persévérer na yo sombelo bidon sengi. Telazo ya noto sis. Nazo ya. C'est peli. Kito. Tela ba biso persévérer na musala. Maman o banda to ba ngelo to. Voilà, Barcelone toujours avancé dans l'émission Bisso. Au Memi Bisso et pas il y a Pasteur. Pasteur Azanani par rapport à histoire et au terreau découvrir à Lelo. Bon, Pasteur Josué Aza nabenga kaka bof nanga. Abalaka ndeko nanga ya mwasi do tokola ni valo kwa mapasa grâce abala ye honorara biso na famille parce que l'église nezaka juste parce que tokola na coin na kwa vena biso do ya nani musika ta ya yo te amelisi kwa kwa kuna en tout cas grand ndeko nanga wana za penda servante de Dieu awa azo yemba do to no benka ma pasteur mais akufa de mwasi na ye wazaki ndeko na biso akufa abala na épée abota na mais c'est la famille. Voilà. OK. Peut ça pasteur à micro. Pasteur le nom c'est pasteur José. Pasteur José. Tozana esengominga ko zoyo na émission pour nous rejoindre témoignage à Barcelone. Question liboso to tuna mbala liboso monaka yezalaka na circonstance ni. Mbala liboso ka Naomi. Oui. Mbala liboso na komona Naomi. Oyo bozo benga lelo Barcelone namona ye mukolo moko bayaka na ndako na mwasi vous allez me comprendre vraiment et moi émotion ko kozala nini tout ça des feintes alors tango bayaki na ye nda présenter ngai oyo ndeko na ngai wana bubala ni nantena nano tobala ni na yete soki omoni mwasi na nga na ye ba très moko c'est comme si baza lokola ba jumelle alors wana tango na moni epé na sepeli na ye donc tobandi ko solola na epé bien c'est azaka boya ka moi chaud kaka boye je crois que tango bomona kinga na ye déjà omoni aye ko yamba ngai assez na raté azaka na complexité vraiment vraiment c'est une fille très gentille ezala ipa na bango na kendaka na fandi mama na yazo pesanga ba conseil mukolo liboso aye ko yebisanga keno alingia banda ko tourner nini ba théâtre
na bandaki nano ko kamwa nano hein donc bien est-ce que yo kokoka parce que aza vraiment njunju mingi hein vous allez me comprendre ngala lingala na ngeza lingala penza ya awa mingi te na accent Swahili na chiluba naza mtu mona uti na Lubumbashi na koleli na Lubumbashi yango wana moi lingala moko eza kaka bongo tozomeka toza ko se forcer voilà tango yokaki ayoko biso ka bandi théâtre obi ozaki omona ye na bakinzunzu ndio ndenge esemba te na bande okanizaka ekeno ekosi famille na ye na sololi na mama na ye ayisi so en tout cas bango baboyaka likambo ya théâtre wana ezaki mpe na pasi mpo baaccepte eloko abongo na kati ya famille na bango mais ntango yo oyokaka yango mbala liboso pa ya defense mwasi na yo oyambaka yango ndenge nini nga mpe na bandaki kaka komona keno eza eloko moko ya malamu te tabe ke biso to comprenaka un certain moment soki omoni moto akoti na monde lokola ya bathéâtre ozwi lokola une femme légère voilà alors oui alors ata famille mpe ebandaki kodute na lolenge wana omona keno peut-être akoya kobeba et puis eza famille moko ya basali na nzambe je crois que na boyi kosala ba commentaire ebele eza famille ya basali na nzambe kobanda kaka na papa na ye grand frère na ye non tout donc na conclure kaka wana pourvu que tobombela ye pe moi secret mususu alors eza famille ya basali na nzambe alors kotika ye akende na monde wana c'est comme si bandimi babungisa ye alors ba résister ki atanga pe na ndima ki penza te mais na komona mbala liboso na bandi komona ye na télévision na ebisi defend yaka omona ya komoto bandi pe kotala ye ta moko boye maîtrise penza izalaka te omona ye lokola ba pressé ka ndenga sala ka soki amoni si ya yembala moko banjunju wana makambo moko ya bongo alors mais ba période mususu bandi komona ye abandi sikoyo kofandisa sikoyo makambo bon de eloko nako peut-être ko témoigner pour na ye lelo salio ndenge nini eloko moko boyo yo étant que grand frère étant que pasteur bon monaka que moi nazo kenenzela malamu te melelo et salio nini moni caméra ye na micro pour tout na makambo na ye par rapport ya musala oyo bino bobano mona ke yango te vraiment c'est une surprise d'abord pour moi une surprise pour moi en dehors d'être une surprise nzambe nde ayebi nzela ya mutu nyonso eza na mutu mususu okokomona akoko réussir vite peut-être na ba diplôme na kozala PDG peut-être akokozala te ou directeur na entreprise moko boye mais a réussir na nzela ya bale ele lokolo na ye faire ye réussir et peut-être nzambe akanaki ke vie na ye pe a réussir yango na nzela oyo ya poni ya comédie ya théâtre to souhaiter kaka ba chance ebele parce que to kanisaki te ke kokoma ti niveau to bande komona lokolo eza makambo moko boye nano eza terre à terre ekosukelaka wana et puis atiki yango pota moko boye namonaki lokola atikaki mais ekamwisinga ndenge lisusu nakomi lisusu ko vivre ye lisusu lelo nasepeli makasi nzambe na likolo vraiment apambola ye en tant que musali na nzambe na pamboli ye lisusu akende lisusu liboso tokutani na pasteur qui sait ezana mutumo peut-être tout sami comment on a yo boye peut-être azana ba problème étant que oza pasteur okopesa numéro na téléphone peut-être ba ndeko musuba ozala intéressé ya robengo parce que miso do tala mamukili mobimba na pesi numéro na ngai numéro ezali 081 non non plutôt 082 48 38 943 voilà to église tozana avenue Lunzadi numéro 49 avenue à Barcelone avenue na bango place na monelaki de fête voilà donc karandenge bon histoire eza mulai peut-être ata mokolo mususu toya kolo beta listolo yango voilà merci beaucoup toza ko avancer l'émission na biso avec Naomi Barcelone. Voilà, Naomi Barcelone, pendant que tu as évolué une émission à Bisso, au télémission de Bisso, nous avons vu mobile na katikati Azali Nani par rapport à Vinayo, nous avons découvert le lot. Donc, il faut
camarade à grand frère on a lundi. Donc camarade dinaye makasi. Donc to kona na bo na venir auto yindi sana ba bonne na ba mwana to kanga ngona ba jeu de lumière. Donc la monnaie les sous on a baki azala wana. Voilà. To passer comme on a yé Trésor. Papa Trésor au micro. Bonjour. Bonjour. To sepeli go yambayo, to fait découvrir batou Barcelone au lelo ayebani na nzela ya cinéma ya mboka na biso, monde entier batala raye. To yeba esika o ya uta. Ouais. Okoyebisa biso d'abord depuis bo mwana na ye. Moi témoignage ya kokola na ye na quartier o ezalaki neni na veni. Surtout que ozaki mwana palais. Barcelone. Azama leki ya palais. Ndeka zo témoigner grand frère na massa na nga waza pasteur na olia fufu na palais o bomba olamba na quartier mo na malamu na ebité avenir koli yango yo na ebité so koza na témoignage ya mabe na kati ya balabala okokuta bato nyonso to aloba toujours bolamu na ye aza vraiment mwana malamu o nga na koloba yango wana na yebi très bien et na makambo ngwa théâtre abandi yango ozawa tango bani théâtre siko tango yo kakiye na masola théâtre zala sincère yambaka ngone bon nazwaki na ngango normal ponga pe grand frère na ngana landi asa rappel moi théâtre tellement na mona na ngango na mona ngo batu ndenge dans kanisa kala na théâtre eza sous le loté ndenge ma théâtre koma na trouva na ngango normal mais na ndenge yo na mista na yo grand frère na ye bo sola ngo tamsu ya po na ki na famille en tout cas ba boya kamamba théâtre wana bon tozoki tante mingi osola ngo po tellement aza mingi na ngamba braza so gaye to na moi tanga ya mukende osola na ma to kotema approfondir te pour osola mambo mais au monde ozo analyser l'évolution na ndeni na monde de théâtre. Très bien. Très bien zo kende kitoko Barcelone. Moi te tanga kitinga mon abeli déjà Barcelone. C'est que na comprend déjà niveau de les aéromates. Ça kitoko makasi. Voilà. Et Barcelone nangana tout peu question moko kombo wana ya pour comme les Naomi la fraise. Na te open na ba Kalombo. Donc non nanga et a poto. Poste non Kalombo prénom Naomi. Naomi. Ouais. Tu go Barcelone la fraise uta. Bon zaka ba surnom ne ke zala. Ya ki neni po sino zaka na mo histoire na mo boya na. Bon en fait ba kombo ya neni ba savoir faire en fait. Point le Real de Madrid to le beka Barcelone. Et même Real pes équipe makasi. Donc au ça que par rapport à la bande carrière nanga na yaka nzonzi na komba la fraise. Et wana ba kombo na zo ba libana ba vi na ngai. Parce que dans la monde na cinéma sikoyo au ça type Barcelone ba rôle tout ba pesa na obeta t'es équipe à Makassi, il faut FC Barcelone et Tikala. Ok. Et ndeko na ngai batu na limusika ba mona à Barcelone fimo nde ya loyenge fimo alingi mibali fimo ya lo donc ya ba fimo ya mabe. Wana lo banini pona. Wana bato ba yebiete. Mutu soka yebiote na musika ko qualifier nenyo surtout alingi il faut za pene non pour vivre te mutu za rande nini atambola ndeni. Na musika na ndenga théâtre tam so moi pièce moi mona ga jouer que moi genre moi banene abete fi otam so za rabo mais na ndimite za rabongo en tout cas na quartier problème exact na confirmer bon moi na quartier chez biso yango wana numéro 39 wana na te na bunda te tina za bona ebinde ba basi na basi ba bunda te donc on a bena bana parler donc yo so ba lukilo makambo kimi na esprit de côté be mo likofele. Voilà, merci beaucoup. Mais conseil numéro PSAE. Conseil numéro PSAE, Kaka Barcelone, boulot toujours, concentré boulot. Il faut éviter les rancune, il faut éviter les problèmes dans le bateau. Et si il y a des problèmes, il faut le caractère pour soigner, ça n'a bien pour ça qui est de bosso. Et à part conseil, nini oyo ozomona que na carrière na ozomona na kokisité au sepela omona opana. Bon, on a les sous au matin, les sous forcés. Pour constater ce commis, forcer les sous pour au matin. Voilà. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous avançons dans l'émission Nabiso Baoutawapi. Voilà, Barcelone. Ouais. Naomi. Tu as oublié ta solo na yo. Mais tu as la loi là-bas, na kati na biso. La loi zanani na minicho na vie pe na carrière ya Barcelone. Bon, la Luma Leba, il y a un frère Nangaï, chroniqueur Nangaï, donc famille quoi. Voilà. Ouais. Et basé Belé, contact il y a eu nini.
T'es qui est bien, c'est un garçon poli, ayo kaka. En plus, à se soumettre à Moussana. Attends, la raté que Barcelone, il les a boyés. Attends, la que non, il faut respecter Moussana. Pour un micro. Pour un patron. Pour un patron, bien. Voilà, Tozu, il peut ça, Lalou micro, Lalou. Tozu, émission est à moi sincérité. C'est à Rosa la vraie. Tu fais gérer au témé, tu n'as Rosa la vraie. Na maram to retourna yo Barcelone ou tala ki na télé na ba YouTube beaucoup temps na ba tournage mais ko approcher et ça qui par rapport à nous. Ouais, merci beaucoup Vincent Chilouz na parole et bonjour na bande de Koto Holanda biso sikoyo. Et déjà Barcelone na nda tala yé déjà na film mo basala ba mbokati boye na tala raye et déjà ko première ko jouer na yé ils ont la voix du peuple dans le film yo là ils ont bien biso ils ont mal biso na jouer na Barcelone tu jouer na yé deuxième film tu jouer na film no kaka et troisième film tu jouer na ba gag ma fiokele tu bandé déjà ko soula tu ba numéro tu soula déjà bien et ya ça là l'air na longwe na PDM pas merveille mabika na PC mbote place ali et na tukutani na tournage à Kevin na bisie mama na nazana ndako mikolo yo soki moye ezali nazo luka musala na travailler abi na ngai elo nyonso ya kana ngonga nango soki temps ekoki na bengo na obenga yo et à part wana to banda kokuta na matanga ngam na ndo seli ba direct ba téléphone er mo yo tsa direct ngam na filmer la kaye na tuna pesier donc na banda déjà ko pressentir ya oza déjà pembe na ye et les jours mususu akomeli ngai lobi le kana ndako ndina yaki pe na ndako to kutani to sololi et apesi nga ba condition na ye nga pe na pesa ki ba condition na ngai en tout cas to yokana ki bien na ndenge pe na ko banda boulot et lelo na zape pembeni ya Naomi Barcelone parce que comment so moni Naomi Barcelone quelque part il faut mona Lalou malaba dio mo vraiment mystique ba qualité ni l'autre chose à remona muto na musika mais tango approcher ba qualité ni no retrouvera pas na o lelo ko témoigner en tout cas ya musika le na zaki na pembeni ya Barcelone te en tout cas ngapé nagi parmi bato bande ko juger c'est une fille moko azaloyenge trop parents ne to monaka mais l'air na poussani pemé na Barcelone ngamona ibsaka bato bolanda Barcelone te akota bino bana baso ba chesa baninga zeli voilà ya pumbwe na ibsaka bato botika rolanda Barça akota bino li felo au sali maman na bêtise ou bien maman na bêtise Barça ya beaucoup ti azate donc c'est une fille très gentille très polie très respectueuse et puis elle est considérée moto donc après ça on a ba respect hormis patron kutu omoni donc ce qu'on attend là faut na ça bien donc on a peine apesa ba respect na yé na musala na yé na respecter rango donc ngamole na poussa na pembeni na comprendre non libande za katité nde balobaka pour oyeba mutu bien c'est qu'il faut pousser na pembeni na mutu donc natala yé ngabino baksa as exemple à suivre donc ba fille soit bana bateau faut baluka balanda fais à Barcelone pour tout le monde a fait ba fille mususu nde bojija ke boza pe bongo mais Barcelone donc on a poussé na pembeni na mona non donc abitane bato bakosa leka bakosa leka donc mutu so otale na mamini oyo funa tsambongo anje pona ya $100 donc en tout cas to alonglela nga mini emo en tout cas ko buka na te mbongo wana et ko tsala msu mega pekak to aro Barcelone 100 aro Barcelone ku 100 après so ngana seka batu 25 je musu tozara na ye to ke ba vie na biso ya ba tournage tournage si la bi alalu to fa no bena mila maltina to ye to fande ngana mila rabière na nga ye bidon partout tam le barman ba biso déjà c'est to ye na yo mkonza baba susu ngana ya mama yo maltina to bi guna parce que l'air na ke somba crédit pour to boire film ba garçon ba te même panzi ba bi ba fille baba jara ba fille tele ka mbongo bimine pour ndengaza na ebonga lati ba bilamba mikusana yeke na tali bango na seki ngabi peut-être ISTO yelango yango ngolo bana muto boye or na mito yako ba bokota na IST na bino toke na sendo akusumila bino ngota 5 na ndeka telemi awa na bisa ba garçon na bongo ngabi papa avec beaucoup de respect
na yoki bino mambolobi nga nazana yi mbasi mabolo bojija batu bongo te omoni IST okiti nango akokota sikoyo boke sendwe asombeli binongo 5 o ba teka 4000 asombe 20000 bala asombeli binongo bolanda bongo te. Voilà. Et sikoyo lo nini reprochera mingi nengo opani na moi temps bovani na elo nini omona ka eza moi défaut fa bongisa ezaka téléphone oyambaka téléphone isola téléphone Barça en tout cas c'est tout le monde qui parle de téléphone. Des fois ya Barça ya ngwana na otuna ngo ya monga mona monga no goûter ça même ata yo mo o comprendre Barça aso ya mara ndenge nini ezaka pona côté ngape tala sikoyo abengi premier rendez-vous wa kokutana banda na ndako benga eti na zonga ya mbanenga téléphone te sikola na yo pousa pembe na yo comprendre ataka ba silencer mo na téléphone se côté na silencer et côté na sac ya atango na chambre ba noter dans la bateau yo balunga rojiger ye aza orgueilleux za mbara téléphone te eza abosanaka ataka lem soit silencer yo imaginer boss langa RK allo parce que non non bien ya mbara atene téléphone na silencer donc des fois il y a patron nanga maintenant sur le plan scénique la qualité ni nous trouvera Barcelone aya nango na Diables donc ye na bien nga Diables donc nga Gabriel donc oya Gabriel mo aloba bi Barcelone azanga plus que donc na mona mamso ndire o nga na sala te na a leki na Barcelone ya kosala ngo voilà donc na mona kaye on dirait la manière sur la Barcelone en scène à la tango ce qu'on nous osé là au sepela ningo approcher au monde abakisa o ezo sanga donc na nenge na ya revivre na bino en tout cas on a le bana baksa abakisa izaka ba idée pour au monde to zakane boye a comme film tenga ya defanga kuna bisa kuma ozo comme film tabi comment on betongo dada moi l'aime 8 épisodes 9 épisodes beton be dada bon sans coma donc on enseigne na ye abakisa ngo lisusu et Chiluz nga ba partout na tamboli nga kokoma film na yebi angote mais ko zapeme na Barcelone na yekoli ndenge nini ba koma ndenge ba dirijaka osomona donc na lobango apesinga ba valeur moko surtout na monde nzunzinga Vincent yo yebi er moko yagi la lu yaka ça no ba biloko no be sexy na baba mais ba no zo pina kilote mais na poussani peme na bax au sentir ba mayele belé la louve aux araboyés, la louve aux araboyés, tout ça, donc sentir. On a enseigné à Bax, c'est le sous 2021, et bien, ils sont les sous. Voilà, merci beaucoup Lalou. Nous continuons avec notre émission Baoutap avec Naomi Barcelone. En tout cas, on a félicité Vincent Chilouzi. En tout cas, idée Oyo. Et Tikala Rosalati. En tout cas, félicitations pour nayebi au cordon aux ara toujours dans l'initiative. La vérité en face déjà de Betango Dada. Si le banda de Tikali qu'on a vérité en face, Moussa Laza sauté. En tout cas, Baouta va payer les sous-sous. Pour découvrir ba star, ba comino Baouta, nous sommes les gang Maouta Kuna. En tout cas, c'est pela bazo wanga. Tozo ya pena ba commune na biso na mona ya frère na lité ya kanda. Polité ya kanda to biso na mso ba da changu na bakati kuna. Donc na moni pena côté na frère côté na biso yango yo. Donc remona ba image bien merci courage Vincent Chilous. Merci beaucoup Dari de Wantessa. On continue. Voilà, nous avançons avec notre émission Baouta Pi auto sélectionné Kibino Barcelone. Barça tozana ndeko biso mwasi na katikati. Il y a Zanani par rapport à VIP, il y a carrière à Barcelone. Bon, au pena ma copine, a camarade nanga to zalarana ye. Entre temps, azape coiffeuse nanga. Yem ta plantaranga, yem ta tisaranga, ya kanga basuki. Ba modèle union sur tout le monde à Barcelone. Dans la minute où tu tinda ye boyo koute awa endo sanga suki. Voilà. Au passer micro. Combo s'il vous plaît. Nga comme on Fallon mais babenga mingi na Fallon lumière. Fallon lumière. Oui, Fallon lumière. Fallon lumière. Pourquoi ni lumière? Partout vous êtes belé mais pourquoi lumière? Partout naza ko éclairer, tara na éclairer bar ça suki kaka. Et on voyait Vicarata la ka Barcelone. Bon, sali combien d'années il y a connaissance toi il y a amitié à na Barcelone? Ah, Barça to umeli makas. To umeli vraiment. Plus de 10 ans. Et to umeli rokoleka vraiment to umeli. Oui bana nini yebisa bezungi sabiso moi sima muke mbala liboso ba ezaka na circonstance ni. Barça ezaka tukutana ezaka lenti tukutana ye kotompo yepa banda kokanga suki. Banda ko kanga. Moni ya bombita la wana. Mais tellement mutamutana dona ye to yesus kotanga na yesusu.
na ebeste kuna na centre esthétique totangi na ye tondokama vraiment trop na ye donc nde aza na pa théâtre oui aza mokangi monene na suki me abombaka yango abombaka yango totangi na ye mpe na ebeste mpe tosali tosisi na ye mpe baesthétique ale nde tokontinue kaka ya amitié na biso sikoyo oyebisa biso yo moto oza camarade na ye faire découvrir bato lelo Barcelone soko kotémoigner comportement na ye kobomba te bimisa pena nyonso ba qualité ba défaut makamune nyonso yo yebi wana bimisa la biso Barcelone Barça vraiment yate ke po aza awa pot ke na kumisa ye te na lobaka ndenge pena ke o ngande na yebeli ye azaki la fille moko to tovandi na ye boba na très bien mais les arake o ke o ye aluka makambu ke ye soki ko lukele ne makambu yo mais ala pe fille mo peut-être que luka azala ne pe ka gentil na batu nyonso ya se karana ye a se karana ye azala vraiment bien vraiment azala bien défaut na mingi ezarani défaut na mingi eza soki netike yo nde olukele problème de yo ndo moni yango o mona nini o mona penda ke Barcelone penda ndenge a telema mais so olukele makambu te ovana na très bien ta ndenge na vandi na etala ka bantu banene banda bomwana asaloma mebela bien mais bon souvenir amunene o garder ya ezarani Barça ida na makambu ebele vraiment ebele na ko ya PM suspect ka benginga bébé ya kata na tongo yo sala nga suki na ta na piaka mais nake musala to na wela kutu na avant nake musala wela na ye na wele lie po na bike nde na okende kuna na bakisa plus penda koleka oui aza mutu mwa aidanga makasi ye penza mama mona ke boy so bolambi te ye baka kuna sika na okende na olia makasi yo kumisa ka Barça ngabi na bike na okende kuna na olia vraiment makasi Barça ka baka azala fille moko ayokela pe batu mawako ma vraiment so ka zanango il faut penda ki apesa do ba ke zanga mais nzambe pa apesa pe maboko polele pe zanga te azala nango ka toujours abandi théâtre bozana déjà ensemble oui ba liboso ayoko betelo lisolo ka mosa théâtre ezara nini ya kala betela ngai ma copine tout ça na bando sala ngai théâtre parce que baki na mambo ya best na bino ya ba esthétique tout ça bani maman kona baki moko pe banda pe ba zui biso na mutuka ya ke kanga boye ngape na ke kanga boye moto kutani na centre banda ko sala to ke ne tina banda kupenza kwa benga biso massage nini wala Barcelone ba massage du corps ko massage ke bana massage alaki makasi na massage aloba na za boye na centre na biso soki ba ye na bandozo bakopo ba mindele pena na nino na so comme te na nini koto ya rotana aussi si j'ai sosimat na ba immeuble na zela ba bindele na kuna OK ba massage penza donc parce que no bi ke kopo wana ya ko masenga la yebi na ka masolo nango trop kopo wana ya suka ne mingi na elo tenga penna na zela ba mindele na ba 4 na basi na mibali balali pena bote suika kabona salio peleki toko makazi c'est RK c'est pour la soko récupérer au masser à se relaxer rapenza na sobi ba produit de ça yaka en tout cas divina oluka oh tozoki na ye ça c'est Barcelone il faut comprendre oui bien zaki ya ke boye commencer yo ke boye makambu susu mais mamoko beta susu lisolo mbala libosa ko betulu masola théâtre abenga tongo na copine ngati na ngai cop wana il faut comprendre zaki né donc to mesala fufu eza tomate donc eza fina biso voilà vas-y tiki no kopa suki bébé na mona commencer na ngate elo nini emotivaka ye tanga elo nini etinda emotivaka sa théâtre ninga expliquer ka po koyoka pa na bango ezaki musala mo batu nyonso baboya kiango mais tango yo tunaki elo nini motivaka ebisaka oni albinga vraiment na lepe kwa mfi yango à part maramba suki pe mampe ya théâtre pe na ndeko kwa mfi yango makasi na bi Barcelone pe ba force raté so moni ke loko pezo kwa mfi yango banda nanu meka
nzamba sunga OK liboso ah ça va namoni père yo personnellement encourage ka mona nango mabete po ezate ke loko mutu soka zo linga ke okanga moni namona vraiment mabete po nanga la expliquanga vraiment na bité ma copine sala sala nao po mutu musupa ko sala pesa le ko na tangile pe le ko na mais akepe boye pe na musala asali yango peti nabi sala me kala sala ki pe namona ipe ça va mana ça va banana banjonjingi na wana na tala pe et puis pe avec pe na batu pe banda ko sepela pe ndenge pe banda ko jouer ngabe aso na tali kana TV openda camarade na ngai évolution na lelo ngo tala ngoti lelo ba caméra ba micro et ça le ndenge ni tango to ko et puis nda bon pe nzela mo pe pesa nga valeur nda pesa ke valeur au moment fie no kenda na camarade à Barcelone pesa na numéro petit tu pas Barcelone nga bien non ti kaka bongo parce que camarade qui ya bana basi et si maraté mais yo na lo ni sala que malgré tout mes bozala ensemble ngana vraiment et simba ngana vraiment yate ke osoni et simba vraiment makasi et simba na ko benga pe mama lo mina za bona la landa kutana pa Barcelone kende po ayebi comportement na ndenga za mais comportement na batu na TV ba mona ko nere film wa lo yenge ala tarablo ka mikuse ba msuba mituna ka moi sangwa libala ndinga sekondenga za ka mobulu yosko comportement ni ezo vraiment wana na raison pour ngai pe na ba déranger nga mingi na nzela mona ka yo la tarabongo te mais moi copine na yo faut so bandi na ye faut expliquer ye la teli bona ngabi omoni o sala kana aza bongo te ngabi ndenga sala wana aza bongo te aza bien aza fille moko te ke OK soki ke nda la tarabongo aza mibale belé bona te adaka mbale ne moko ka mutanga kala mbali ne wana o biso to yebi banda to banda na ye kaka ye wana eza ndenge kaka ke ndenge mutu ndenge alingaka ndenge akolatela na ye quoi mais bolanda te ke elateli wana aza bongo te voilà parce que na musala ne lo ni no reprochaka ye mingi na musala ne lo na reprochaka ye nga penda na yebi te nga na encourager kaka apparemment donc yo nyoso ça bien non te que même si na ba commentaire na nga so na komika na sana Barça courage voilà le baka Barça Leon courage siko eloko ni no sepela abakisa na musala na ozo mona izana nte eloko na linga abakisa na musala na ye wana idée za nante donc nyoso tout ça va bien makasi pour vraiment nga vraiment na obi na bebisa pena ba mega na nga oui so na tali yango te na tinda so ba message wana so na tali yango te na mona vraiment mais non so na tala na mona ngo ka ça eloko nino retena pa na ye comme leçon à vie par rapport ya musala na zo sala lilo que aiki obetolo li solo mo be camarade na ngina banda théâtre et puis le lo comme star le lo ba caméra bo ya tout na ba question eloko nino mona ka egoza la cause ya réussite te ya succès ya zana lo na théâtre eloni no mona kazala na ngo kati na yo batu mususu bazala na ngo to mona ke ozala ke yango de sala kaza bolelo ba qualité na ye côté musala eloko nino retrouvera et pour même les bozaki na ye ko sa musala ba qualité na ye qualité nino mona kazala na ngo makasi côté musala ba qualité na côté musala nit na ba rôle nenga salelaka te nenga ko vivre rôle te na nenga bo vivre boy na vie normale to beta masola rôle te to faire découvrir ba tout Barcelone banda ya rôle na mona on connaît à vivre année ka bien quoi oui na mona vivre année bien voilà Barcelone na ngina peso micro moi muke comme tous les camarades noirs, tant que nous sommes retournés pas au rappeler, tous ceux qui ont un parcours na yo moko personnellement. Barcelone, au bout de la famille chrétienne, papa pasteur, grand frère pasteur, maman déjà de tout solo li. OK par rapport à la formation na yo, nous besoin ba masé mindele, mais li kanisiwana ya koma usala théâtre, et banda roneni parce que yo mondo za kolo li solo. Bon ngapena li kanisane bananga wana na no mwa mukie. Avant qu'on a kutana ba master ngai donc na ba église ba kodi mndeto kenna wana ba les jours du Seigneur ba groupe bana ya ba encadrement to ça ba théâtre donc na kolaka nango pena na mutu nanga donc na yeko poussana na yo diplôme na kenna ka classe avant diplôme na kenna théâtre avant diplôme na yo diplôme na koti na ba groupe akini
nakomi ko pourquoi elone bandoko pousso na théâtre ezaki mutu moko apesa yo goût bon nga pena nini aza bona bandolo balikamo depuis longtemps eya na mutu moko te apesanga poso sa théâtre eza elo mo boye ntango na mwa mokie nazalaki no inconsciente na banda deja osala yango donc poso nango deja ekotaki nga ntango sikoyo naye kozwa conscience nde sikoyo nakomi anakisa na bagroupe tokoma okutana na bagroupe ntina ye okóma na nzonzingi voilà mais sikoyo na parcours na yo ya ntango bandi théâtre esika difficulté to moment difficile nini opassa na ebandeli na yo bon moment difficile eza tellement ebelé parce que obandi no théâtre parce que moni lisolo wana nazana bezo bobeta ngo po eza jeune musu peut-être jeune fille peut-être a travaillé c'est moment mo difficile ebandela carrière naza pe na posa se décourager mais ma solo oyo lisolo na yo ya parcours na yo et ko ipe kozala source ya motivation bon en fait Vincent yo makambango ebandela ezala toujours difficile o senti amsusu ozanga ba monga ba transport o senti amsusu ana mesha bien te o senti amsusu lipapa bien te molengi théâtre parce que on incomplet c'est que au côté la monde mo bo esengaka kabelo esengaka kadji donc esengaka pende fo valise ezala pende niveau ya mama parce que yo za na bongote mais olingi théâtre donc eloko ebikiso ya beauté et otala ce que bozwa o mingi imono kitoko le kabo ezwa rôle mais otala la mbeza to senti pende mso kepe tournage bongande te pas biso pe babengana banga ba série mobo oui babengana donc za nemona popa beti selone babengana nga mama biso babengana nga babengana nga kutu te batunanga entre théâtre na ndaku na pona nini na pesa réponse te na kima na nga ndaku na kuma ekofande pa copine nga Arlette Nyonga na bete moi 2 jours kuna ali papa biso tellement alinganga trop akokite na zongi nde batikela nga après na bandi na groupe la Duchesse na 2013 les artistes to bandi président na biso grand frère na nga Mike la Duchesse que je salue akima na akenene pota sundola groupe biso moto futa groupe mabe to futa chaîne mabe to bimisa bambonga tournage mabe ti groupe be okufa nango na yo ke groupe sans souci na travailler moi ndam OK parce qu'on a groupe sans souci ne sikoyo to na yeki okoma na zemi groupe sans souci na yeki okoma na zemi te avant na kutu groupe sans souci to na 2013 wana kaka mbala moko to na koti na groupe la Duchesse bakopa banzonzi ko mola na mona na rakitoko botie nanu papa Edo Kaungu nzonzinga liboso osala ezaya shianani bon na nenge logique nzonzinga liboso to saka ezaka eto vision OK parce que film ngo to sala ka maintenant ne bimaka te parce que to vision tellement zande ko papa Edo Kaungu kane bazala na bapoto na bango bazotala papa Edo bi ana sepe na fio yo jouer bien to vision mta pesa papa Edo numéro nanga a benginga bi Barcelone et na avion nanga a produit ba film papa Edo Kaungu a bengo ndesko papa Edo tango yaki na benganga apesanga ba rôle somo ya niveau ya mama place na sanzaka talent nanga mbala mo ba film ebimisanga ezaka papa Edo Kaungu film ebimisanga ya niveau ya mameza ba mbokati OK tozala ba actrice principale ngai Orgazina Coquette to beta aussi je me trompe ba 2013 yango pekaka et beta ya niveau papa Edo tango deuxième tour apesinga 4 films principal na beta ba zododo na beta ba bloqué bele ba petit amso ekiminga donc wana sikona ba 2014 mbala moko niveau evandi wana nenga kino okomisiko travailler pas sans souci na nenga kino siko pas sans souci mais moi ba complication mike kaka ndenge zala na ndepe na bi ba groupe ngo ekine pe mutu pas so sala boyete et donc pe na salaire pété mais ba condition ebele de na yebisa Pierrot ndomba singa tiki na groupe na bino na longwe na ngai et na évolution na yo parce que zaki loko le beza ba difficulté mais à quel moment on a pena que noter cop eza pe vrai cop na ego sala nga pe danger na vie ouais nazalaka na espoir que simba parce que na yeba ke lo na luka so lingo za musika atali ozali papa atatu za salité biso to sape ba tête osati ba finga biso pe na ba commentaire yungu Barcelone kola moko kaka Barcelone kola moko kaka Barcelone penda soki salité boza mo soki toko soki salité boy ezaki kaka ba façon moko pe boye ba manque ba manque kaka pe amsusu pe te na yokuta na sikona père akomi ko epolenga RK o santi pena kabelo euta de Londres de Luanda kin o te pe kabelo kitoko lelo comme pe bele batu pe akomi ko finga aux orgues ou nini okomi na mo 3 kabelo donc c'est un peu ça moi parenthèse moko mukie par rapport ya circonstance ou ekomeli ndeko na yo moi si parce que moi je dois le dire lelo so nga na yeba Priska
eza pona yo Wela oyela ngai na théâtre moto sara ba chronique fois voilà donc yo me te présenter ngai que non mutu nanga fo benga kaye pene to évoluer lelo c'est ça tout ce qui vient se passer na vie na ye parce que on est makambo yo et pesara mutu valeur na vie mais tout moni aye est tourné dans les mal à commis si j'ai moro ya mokeri si j'ai moro ba to moko beta masolo so ginengeni. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'image il y a ndeko na yo Priska? Bon, par rapport à l'image, il y a presque la douce, la paradoxe. La benga qui est, je crois, c'était hier. La benga qui est parce qu'il y a bella. Peut-être que vous avez boyo kapeka presque koufi. Na ipsoni, so na sisi na okende. Wana pena mwana mama na nga camarade na nga. Master na to fana ne banda kumoko. Mais lelo mona na internet ba kumofinga ebino ba comédie bolinga mibala batu. Sans tenir compte que et un ami bali ne ba ko linga bafia maboki wana bafia bandumba wana bafia salité wana comprendre. Donc lelo presque abimi victime lelo mo ba salité Martin Bokota zaki mobali na yeto mobali balinga biso bayela biso ba version na bango. To mobali biso ke naza boye nga na croire yoti nga na mwasi na marié te na luka pe un jour na bala. Donc version changa lito esinga ke na bala yo. Carrément ceux qui te solo li to se comprendre to fa na biso wa na ndenge ba belle famille ba sepelité raison on na yebi on na zala na bango raison on na yebi donc si on dirait ba belle famille ba lobi bango ba mongo mwana na bango ba la muluba te so po bengi presque so ka version vérité biso to biso te po biso to ba to version ezate kaza déjà marié azana mwasi na poto bon on a eza ba complément d'objet direct ba vimbisi CV. Tu vois, ba vimbisi kara CV par rapport. Mais ba papa penda bazala ki catégorie, ndé ba solo la ki na mwana na bango na prise capé, mwana na biso de 1 akoki ko bala mwasi ya théâtre te, akoki ko bala mwasi ya muluba te. Bon je sais pas papa ti lelo ba na ba tribalisme. On est dans le 21e siècle peut-être je sais pas mais puisque aza makas humiliation bomate. Banato banoza ba banato zala ba humilier na mokili oh. Non, na tikalo yo kate ke mutu moko akufi na AVC peut-être na ebito za na mutema ngwe nini. Na ebisa ki mama za makasi, ce sont des choses qui arrivent et peut-être les gens croient que parce que na tsaki ba fête na YouTube, mais je vis des commentaires méchants. Et libala ngo boye tandis que jour ango ezaki libala te. Bisoka tokene na bisoka camarade na biso tout manifester ne ba peser là. Mais rendez-vous zaki pénal. Rendez-vous c'était le vendredi. Samedi le 19. La Fantasia. Donc et leur pesinga passe na motema presque ba dépenser na ndenga jeté. Ba futi ba mbongo na bango na ville kuna doti na ependa elingeza na Fantasia ba mbongo ba DJ pesami ba mbongo biloko olie pesami na Fantasia ba dépenser donc on wana les na internet ezaki juste ka ndengeza la rapé les deux familles ba koko yate ko pe caméra koko za tellement biso to na biso ka ba caméra to ba ki teze leur mot ya honneur to ya honorer copine na biso to chaka ka ba mona ke eleka ki do ezaki ko to loin de là que au fait ça presque mabe non on ezaki entre famille. Mais ndenge sala misko ba invité ba théâtre tout au biso juste la ba invitation na bandako elingeza yo posa ki invité c'était pour les samedis mais malheureusement et puis so ba sali pe civilité parce que ba jupe conseil ba lobi par rapport à ma monde ya likolo il faut bocha non assez bo yo kanana famille parce que libale bongara tous les deux familles ezala d'accord yongo no moni ba tie famille na se mais tu vois l'internet c'est tellement ezali internet moko ya lelo ya le côté ya mensonge comme yo famille ya mobile ekeleki na commune mutaboyi non c'était pas ça. Voilà. Donc azanika makasi et les kanango en bala naé donc voilà. Barcelone s'il faut ebisa batu secret na yo moko personnel o esala ke lelo Barcelone à Barcelone pour le bezani. Bon premièrement Vincent secret na nga penza on est barqué et ça la ranga na bel estomac na bel AVCT ezaki nativa mode mon avis na je m'en fous. Tu vois? Dans le monde à TV, mutum so yebi yote en fingo. To peksa bango peut-être parce que za bongo internet bango mo ba za église te. Ena mutum mususu bo mona na te mais a loba vi na mo boya lokuta à faire y croire batuke. Kabima na yo. Za bongo. Que écoute na be fio ko na sakana na ye. Voilà na sakana na donc dans le monde mo boy, il faut se ko ba conscient na ba consciente ba za la ba eza makama lokuta.
Parce que tout ce qui se passe sur l'internet, presque sur 100%, 98% c'est du mensonge. 2% et la vérité, c'est 2% à mouké. Donc, ceux qui sont artistes, aux stars, aux comédiens, aux journalistes, aux la moussa non bien, je veux être en paix, zo ba rumeur. Moutaloba qui non a zone ça qui bé, zo matoino au kangino. Donc, c'est important moussa là na yo, au tse, on a ce qu'on active, je m'en fous. Ato finginga, et là non até. Ato lobi fi o yo boye, pour nangana episode. Ce qui est important dans la vie, c'est le foyer. Donc, c'est le foyer. Donc, c'est ça. La futilité sur les réseaux sociaux. Bon, secret à succès na yozanin. Et ça la cause à la hausse à l'élo. Bon, secret à succès na ezatra musala. Kolingana nu musala et bosso yango c'est que parce que nga pena na kenda ba tournage mo boye na zo pelo ka malonga te mais tellement j'adore mon travail. Ba pesa nga témoignage ba biyo so ba pio mo kontarate. Nga so na tournage yo yebi Vincent futa nga mbongo na zala na bitili te na contrôler Vincent tu m'as donné combien non nga na ya musala oyo pesinga na monique te yango yo bombelenga na traumatisé te to yebi internet ndenge to zwela rango na kokola bateke Vincent comment on pesa nga 100 francs il faut pesa nga 300 francs non tu o calculer ki obenga na film on yebi que Barcelone film o boepe azanga na répéter appelle ba responsabilité na ye mettant on pesa mukie wana c'est que makoki no yango wana donc c'est un peu ça nga na gardaka bongo relation lobby to éviter parce que nga pena c'est ça ba film na pe milliardaire te na ko pesa pe masala nga fina soki pa ke na mabe ça nga pe mabe donc c'est un peu ça donc kolingana musala ya musala et puis ko no nzambe. Voilà, merci beaucoup Barcelone, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Bautawa Pio to Vanagina de Gonaya moi si to zui ba negotu ba lobby message à Sugezani ni pour l'émission na biso et puis na peso ata moi 3 personnes au Pessambo. Merci beaucoup na peso no merci ebele Vincent. Ben mission boena nous ezalate. Il faut to loba pe vérité. Moni ba uta wapi oyo. Ba nana ya na mon internet non na mona be mission boete. Félicitations pour la réflexion et intelligence. On nzamba opesa yo. Au sali mo différence moro boy. Na loba toujours que ba chaîne YouTube eza ebele mais batu ba oyeba makambo sala te. Ya moni lelo injure, insulte et dominer Internet. Pour Anini, manque à faire, manque à sagesse, donc manque à oyer, na salinini. Donc tout ça la chaîne pour la vision. Na sali chaîne na pour ça makamba bona c'est pelisa mukili. Donc ya yo boye, ata président de la République a bien appelé Vincent Chiluise appelle sur merci parce que digamo to lo ba ngona coquette. Donc on découvrir artiste à Wuta wapi avant d'aka wapi na ba parents ya ba artiste. Ah coup de chapeau. Coup de chapeau Vincent Zolo kumela na olibela na libela. Merci beaucoup Barcelone. Donc émission boye en tout cas on encadre ata ba jeune pe ba oya. Autant ça va moi ta idéologie boy Congo est bon sur 100% buzoba to kotika la tena 2% buzoba en tout cas félicitations. Merci beaucoup. Na place au finga aux appels la polémique qui apparemment te moi la mukilanga te on a monde notre félicitations c'est nga no to monde donc merci à toi Vincent pour la mayele na ningo oluki lelo bena lelo penza ba baye ba Barcelone ba maman na ba ba venir na uta baye ba place to vendre en tout cas et ça linga pe bien bonga ba télé réalité bonaki mango mabe ya madoso amonyo silika ba ngai bana na yebisa ko lubu yebu dans la liste la ngape ya modelo ba barsa nga bana na yebisa ko lubu otanga kaka boy Vincent ça debike na zu problème pe ya ba do vraiment bon kisara abi nga na télé réalité tanga mona awa ebe bakata en tout cas donc merci beaucoup na peska ba gros bisous à toi RK Mchanga Champions League wana père donc Maître Blaise Beko coach olympique depuis Londres on a ba partenaire na ngavia Luzo Ekofo Motema maman Philo Ekofo Zola de la Cruz Nathalie Babiala Sublime Nancy Lisanga Diana HM mes condoléances au bout de sa tante nayo donc Zalara Makasi Taylor la metio na nenga kin bah bon séjour. Voilà. Nancy Lisanga la bonne sanité. Voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs, vous avez été en retard la émission la Biso Baouta, on avait choisi Barcelone pour vous et continuez à nous écrire dans un message bateau besoin la posa na bango Toro Kita tout ça la no musala lelo na pesika mote na mutumoko le docteur Pacho Mukengo, mon frère, mon ami de tout l'état et abana yaza jeunesse à la voix du peuple donc ezara nga bana ezala la voix du Congo singa habité
du Congo te tcha du peuple. Donc du peuple on est docteur Pacho Mokengo. Merci beaucoup Nadari Diwante ça na bande retour botel émission lelo. Merci bye. Ngai maman Pichu Tonele naza pharmacienne en formation, nazo œuvrer dans laboratoire CRMTA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition de bino ba cosmétique, tout ça l'industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampon. Ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous en ici crème réparateur. Ils ont réparé pour ce qu'on a un problème avec acné, bouton, mapalata. Et puis, pour ça, il y a un sérum où ils ont enrichi d'acide hyaluronique. Tous en ici gel douche. Tout dans un grand format, dans un petit format, et ça a mis à paille, ils ont adouci un peu. Tout dans des cheveux, ils ont collé ça souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre en pamba, souki dans la teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse il y a cheveux blancs, pour ça il y a une huile, on a bain d'huile. Tout dans la crème, pommade, tout dans le savon, où ils ont accompagné gamme il y a cosmétique, nyonso. Tous les médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous la pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, la colorovimba, ils ont traité en haut. Tous la crème Borex, où ils ont uniquement pour le papa, ils ont rallongé le système de papa, et puis ils ont agrandi en haut. Tous la Diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme comprimée. Tout ça, la zinguinalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure. Tout ce qui est MIB, tout ce qui est maladie, kyste, il y a MIB, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, la allium. Allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à normaliser, ceux qui quittent à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème, il y a anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça a mis à partir de la nzete en bon Arabiso Congo. À part qui si on a si côté la bino, tous les malades qui sont auto-traités, tous les préparation personnalisée. Par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui s'est rapé, voilà tout traitera en couple. Et contact Nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko bakobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba teigne tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu to traitaka ngo pe donc contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.